Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga kolala kolamukana makambo, kolala kolamukana ba dossier, kolala kolamukana ya pasipe mawa, concernant surtout et encore l'évêque Pascal Mukuna. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi évêque Pascal Mukuna, kande boyebi bande konanga ebela batu biso nyonso tosepelaka na ye, batu mosusu batikala kosepela na ye te. Batu mosusu kande boyebi na yebisaka bino toujours eza na bamakambo mosusu oyo tokoki koforce bato te toye kolala kolamukana makambo ya évêque Pascal Mukuna bandeko na nga toye kolala kolamukana ya koyinda toye kolala kolamukana dossier makambo sur makambo surtout ya pasi pe mawa po na église na ye tango na oloba penza po na église na ye bandeko na nga en tout cas na yebi le pourquoi na yebi ya pasi pe mawa po na église ya pasteur Mukuna. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kandenge na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya, soki ya koloba ezali tokoya, soki penza ya kobetela lisolo ezali tokoya. Toyaka toujours soki ba dossier ezali, ba makambo ezali ya koyinda ya kobeba ezali, ya somo ya pasi pe mawa ezali, yango toyaka na lombangu. Lelo toyeli bino dossier et affaire concernant évêque Mukuna, évêque Pascal Mukuna. Ebele ya batu biso nyonso toyebi pasteur to évêque Mukuna bandeko nanga kande na betelaka bino lisolo eza makambo te keno yango wana emataki yango wana ekitaki ma dossier ezali. Avant na kokota na mozindo ya dossier oyo ya situation pe circonstance ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na mama chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazor Kazadi na système moko pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo na yeli bino dossier ya pasteur to évêque Pascal Mukuna bandeko nanga. Pascal Mukuna na yebite azolukelaka biso ka ba makambo na mboko yo. Azolukelaka église na yeba dossier na oyebaka te papa oyo soki eza nini musala ya Nzambe. Biso nyonso tomona ba délivrance oyo Pascal évêque Mukuna sala. Tomona yango na église na ye bien que y a de ces personnes balobaka toujours que non eza bato afutaka mbongo afutaka bato mbongo pour que bato baya ko témoigner pour que asala neti azosala ba miracle en réalité eza miracle te bon nga na yebisaka bino toujours que na yebisaka bino toujours que non naza nani pona koya ko juger baninga nga na linga nanga koya ko juger te mais na lingaka toujours koloba oyo eza vraiment important eza bongo. Tomona ba toyoka pe ba mateya pasteur Mukuna tolanda ebele ya mateya toyoka pe ebele tomona pe ebele makambo na ye na Mimi Chibola biso nyonso toyoka yango ti lelo Mimi Chibola alelaka toujours. Pourquoi? Parce que pasteur pe évêque Mukuna atika ye na défaut azalaka ka muke il faut ya komata ba live aya kobeta lisolo ya Pascal évêque Mukuna muke bon.
ce qui est important, ce qui est vraiment nécessaire pour naye hein na oti koloba bongo. Mais lelo naye penza dossier wana te naye likambo concernant kaka l'évêque Pascal Mukuna bande kunanga po eza dossier moko ezo affecté église naye makasi. Batukutu moi quelques personnes ya église hein bayaki ko benga balobi mama Étoiline est-ce que moyen ezali okotela nanu dossier oyo parce que ce n'est pas possible tokomi ko comprendre que c'est comme si évêque na biso akomi komi kotisa makasi na mozindo na dossier oyo kibonzambe oyo eza na kati na ye ekoya kosila te to eza ndenge nini. Soki bandimi bakomi ko se plaindre cela veut dire que papa zonga mwa muke hein. Je sais que soki totali na Bible ba apôtre belé bazalaki bien sûr basala nzambe de l'autre côté ba mikotisaki pe na makambo politique. Mais ya papa na biso évêque Mukuna c'est comme si ekomi kokende mwa mabe. Tomonaka évêque Mukuna chaque fois ayelaka toujours Joseph Kabila Kabange soki eza kolobela ye mabe te eza kaka koya ko déclarer combien Joseph Kabila aza rwandais. Toyeba biso nyonso histoire ya pasteur pe évêque Mukuna histoire na ye ya ye na Joseph Kabila Kabange tina ndenge bakanga évêque Pascal Mukuna. Kanda wana ti lelo évêque atambolaka nango. Kanda wana etikala kosila te atambolaka nango matin midi soir. Et du coup toya kovanda lisusu aye kobeta lisusu mosusu. Ya tout oyo bandeko nanga en tout cas esali ba membre ya église na ye pasi pe mawa. Ba membre ya église balobi non mama Étoiline trop c'est trop. Toboyi na biso to pengwa. Mais ekozala malamu bozongisaka nanu batu mosusu na nzela. Yango bomoni mama Étoiline lelo oyo aye na kolemba nanga na nzana ngo kolemba na lingika na sala analyse. Avant na sala analyse na tiela bino nanu message yango ya pasteur to évêque Pascal Mukuna. Na oti yango sous forme audio boyo kamakambo oyo azoloba ngai ya bino mama Étoiline Ines TV nazozonga mwa sima pona komeka kobeta mwa analyse ka ndenge tozokende nango na système moko ya go. Tolanda et on se retrouve juste après. Non. C'est-à-dire que bon, mon ambition le colle à tout pas mettre. Très bien. Si moutoyer, je vois très bien qu'il va faire le coup. Mais on a quoi, c'est de nous qu'on a 2018. Derrière glissement. Ok. Zambala riboso. Olobango. Naloba yango. Très bien. Nazana makamusos. Mais je livre ça aujourd'hui. Très bien. Communauté internationale et Sanani. Délégué mboka moko ba témoin bazali na ko citer témoin moko lelo. OK. Basaraki contre Joseph Kabila. Balobi il faut bakanga il faut beaucoup de ici. Mais beaucoup de kosila. Faut tout ça. Balobi il faut tout le commun. Oya ko même 3 ans. Ah bon, c'est bien. Nous tombons pas pointer ngai. Nous tombons yo. Ngai. Évêque Pascal Mukuna. Organiser l'élection de transition. La ngai. Délégué France.
Il y a que Babenga que tout soya. La société ne fait que témoin moko. Ok. Ne coupez si vous nous comme. Na moni ba mi tout créé. Tout ça là qu'à 2 heures du temps. Et 150 personnes en famille. C'est quoi? Bateni poto lobby. On se la yo bana 50 personnes en famille. Détruit tout ce combo. Ce qu'on peut aval. Bazo bouclé bandal kakalelo. Puisque pas toi que ça la mou basi bayaki. Attendez ça. Bazo proclamé au médiateur. Elle a plus le Non. C'est-à-dire que bon, mon ambition le cola va tout pas mettre. Très bien. Si moutoyer, bah, je sais très bien qu'il va faire le coup. Mais il y a un coup, c'est que nous qu'on a 2018. Les réagissements. Ok. Zamba la riboso. Oh le baron. Na loba yango. Très bien. Nazana makamusos. Mais je livre ça aujourd'hui. Très bien. Communauté internationale et Sangani. Délégué mboka moko témoin bazali na ko citer témoin moko lelo. Ok. Bazalaki contre Joseph Kabila. Balobi faut akende, faut bakanga ye, faut bokonzi na ye esili. Mais bokonzi na ye kosila. Faut tosala nini? Balobi faut toluka mutu. Oya koyeko même 3 ans. Abongisa l'élection. Mutu amonani bapointe ngai. Motongo yo. Ngai. Avec Pascal Mukuna. Organiser l'élection de transition. Landa ngai. Délégué France. Il y a que Babenga que tout soya. La société ne fait que témoin moko. Ok. Ne coupez si vous nous comme. Na moni ba mi tout créé. Tout ça là qu'à 2 heures du temps.
pesa 50 personnes ya famille sikoyo bakende poto lobi mosila yo bana 50 personnes en famille ndeto etozo kombo soko pesi aval bazo boucle bandal kaka lelo puisque bato akosala yango basi bayaki batambelisa bazo proclame au médiateur non. C'est-à-dire que bon, mon ambition, le gola va tout pas mettre. Très bien. Si montoyer, bah, je sais très bien qu'il va faire le coup. Mais on a quoi, c'est que nous qu'on a 2018. Les réaclissements. Ok. Zambala riboso. Olobango. Na loba yango. Très bien. Nazana makamusos. Mais je livre ça aujourd'hui. Très bien. Communauté internationale et Sangani. Délégué mboka moko témoin bazali na ko citer témoin moko lelo. Ok. Bazalaki contre Joseph Kabila. Balobi faut akende, faut bakanga ye, faut bokonzela ye esili. Mais bokonzela ye kosila. Faut tout ça la nuit. Balobi faut tout le communaute. Oya koyoko même 3 ans. Ah bon, c'est bel élection. Moto monai ma pointe ngai Moto yo ngai Évêque Pascal Mukuna organiser l'élection de transition. La ngai ba délégué France. Il y a que Babinga que tout soya. La société est jusqu'à témoin moko. Ok. Nous coupons si nous comme. Na moni ba mi tukeye. Tout ça là qu'à 2 heures du temps. Et 50 personnes en famille. Sikoyo. Bakende poto lobi. Mosila yo bana 50 personnes en famille. Ndeto etozo kombo. Soko pesi aval. Bazo boucle bandal kaka lelo.
puisque bato akosala ngo basi bayaki batambeza bazoproclame médiateur. Voilà, de retour, nabandi ebela batu biso nyonso. Touti koyoka plutôt évêque Pascal Mukuna. Ka ndenge bandeko na ngai ye moko azobimisa ba makambo awa ke na 2018 plutôt ba proposaki ye azala président ya RDC ye moko mutu aboyaki. Na 2018 wana mutu akataki mandat, c'était Joseph. Il y a beaucoup de raisons. Oyo Joseph azalaki obligé parce que biso moko boyebi tokoki koyeba biso nyonso depuis temps ya Mobutu Sese Seko azabanga ba makambo ya élection etikala kozala lisusu te. Kabila le père ayaki kozwa pouvoir ezalaki kozwa pouvoir ya makasi. Mobutu ezalaki kokima oyo akimaki yango atikaki pouvoir. Kabila le père ayaki kozwa pouvoir. Oyo esalaki que Joseph aya kozwa pouvoir, c'est parce que Kabila le père akufaki. Kokufa oyo akufaki, ka ndenge ebela batu toyebi biso nyonso ke Joseph Kabila Kabange azalaka mwana ya Kabila le père. Comme Kabila le père asalaki na kibokonzi kaka ane moko na ndambu. Yango esalaki ke Joseph ayaki kozwa relève ya papa na ye. Alors kozwa relève oyo ye azwaki atravaillaki, mais eza na ba makambo mosusu bino moko boyebi Congo na biso eza mwa pasi. Eza mwa pasi bandeko na nga ba dirigeant Congo na biso, oui bien sûr. Toyebi biso nyonso ke tozaki colonisé par le Belge. Alors batu wana ti lelo oyo, pour votre information, bazalaka toujours na mot à dire na Congo na biso. Alors, yango yaki kosala ke na côté ya Joseph Kabila Kabange, moi ba makambo ebele ezalaki. Yango azalaki obligé ya kolongwa nanu na pouvoir, akende nanu, asilisa ba dossier na ye. Alors, yango ayaki ko installer makambo ya koloba ke non, il faut ba élection esalema. Ezate ke non, ye moko ezalaki na volonté na ye, tikala kozala na volonté na ye te. Po soki ezalaki na volonté ya Joseph Kabila Kabange, mais na minute oyo alingaki azongela kibokonzi te, parce que ndenge eza boy Joseph Kabila Kabange azolinga kaka azonga kibokonzi. Donc eza na ba dossier moko il fallait asilana nango pour que aya kozongela lisusu. Biso nyonso tolanda ba discours ya Corneille Nangaa, parce que Corneille Nangaa biso nyonso toyeba yende azalaki bongo président ya Seni, ye mutu ayaki kopesa ba makambo nyonso ya vote. Tolanda biso nyonso ye mutu ayaki ko déclarer que mutu aganyaki ba élection na 2018 c'était Félix Antoine Tshisekedi. Bien que lelo oyo ye moko aye ko changer que ba pesa ki eki bokonzi ya kopesa. Ba pesa ki donc selon Corneille Nangaa lobi que Félix Antoine Tshisekedi tindenge azalaka na kibokonzi lelo ba pesa ki ye ya kopesa. Po Joseph Kabila Kabange falaki azonga. Amoni ke soki totikali Martin Fayulu, parce que ba propos ya Corneille Nangaa lobaka ke mutu aganyaki ba élection wana c'était Martin Fayulu. Selon lui alobi soki ba pesaki Martin Fayulu alingaki aboya. Alingaki na ye aboya kotika kibokonzi. Yango ba monaki ke semie ba pesa son excellence Félix Antoine Tshisekedi, yango ba pesaki son excellence. Alors nazo kamwa lelo lisusu koya koyoka ke pasteur to évêque Pascal Mukuna ba pesaki ye kibokonzi aboyaki la famille na mokili ya lelo. Na ndenge pe tomonelaka évêque Pascal Mukuna, est-ce que vous pensez que papa o soki ba pesaki ye kibokonzi papa o penza lingaki aboya? En tout cas, ngana côté na ngana koti ko marché ma moté, mais na koloba vérité de mon côté na monique c'est faux et archi faux. Papa o ya lingaki aboya te. Et d'ailleurs, alingaki azwango na makasi nyonso abosa na kutu na makambo ya église. Parce que papa nabiso évêque Pascal Mukuna mingi azande focalisé na makambo ya politique que plus que même, je dis bien plus que même église na ye. Ye eza nanu politique, aza mingi focalisé
sur la politique que l'église. C'est comme si aye ko comprendre que la politique il y a beaucoup d'argent plus que l'église. Yango bokomi komona à côté la Félix Antoine Tshisekedi mabe, ate ya na église politique mabe. Imaginez la famille. En tout cas na côté la pasteur Pascal Mukune, na côté la ka mingi surtout na makambo ya Mimi Chibola. Na côté la mingi mais il y a de ces choses où il faut totia makamnyon son na mesa. Makambo ngai kamusaka nga eza komona. C'est vrai olingi président na yo. Osepeli na président na yo. Mais okoma tina niveau okende kolata polo. Batie elongi ya président na yo ozokende oteya. Ozokende pe ko déclarer na église que Joseph Kabila aza congolais te, aza rwandais. Est-ce que apport eza nini na mateya ozoteya na église? Est-ce que eza biblique que Joseph Kabila kabandi aza rwandais? Parce que toyebi biso nyonso awa toza na ba élection na 2028 toyeba te. Est-ce que son excellence Félix Antoine Tshisekedi akotika kibokonzi akondima koma na makambo ya ba élection to akondima te? Soki andimi ke ba élection efsalema na Congo na biso. Je suis sûr et certaine que il y a de ces personnes au bako poser ba candidature na bango. Papa Mukuna akozala parmi ba candidat to akozala te. Point d'interrogation, mark question. O bangle balobaka. Ezaka pasi. Papa Mukuna, s'il vous plaît. Bozonge la église. Bote ya liloba nzambe. Kandenge ote ya liloba nzambe kangama kana église. Eza na babilo mosusu ona koki koloba ke eza penza ya yo te. Kangama na église aussi okangami nango. Église na yo déjà ezofuta yo bien. Église na yo ezofuta yo bien. Longwa na makambo ya politique, je sais que c'est tout à fait normal oya ko défendre mboka na biso. Mais komi koti sa penza na politique te o. Toboyi lelo to lobby ezalela yo lisusu pasi pe mawa. Lelo tomoni pasteur Kutino. Bakata ye lokolo. Pona nini ye pasteur amikoti seki na politique po amona kike Congo na biso zokende mabe. Na série ya Kabila bo mona bino moko nini ekomela ye. Alors tokolinga lisusu bongo te pona basala nzambe. Bozala focaliser na mosala nzambe o bozo sala. Boke botei et puis c'est fini. Bozo na besoin te que non boya sur les réseaux sociaux boloba e mataki bo ekitaki, ça n'a pas de sens. Bozala focaliser na bavi na bino na basi na bino na bana na bino. Ke bokota ka ba makambo politique o lelo ekomemela bino ba problème. O lelo komemela bino ba makambo. Eza bien te ata mukete. En tout cas yango kaka nalingaki na partager na bino. Ezala te ke non mama Étoiline ye muto ayaka na ba dossier ya bongo mais ayaki te. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba contactaki nga na dossier oyo ka ndenge boyebi. Nga nazaka mupanzi nsango ka ndenge bolelaki pa na nga pe na ye kopanza nsango epai ya pasteur. Sikoyo ekotikala kaka na maboko ya pasteur soki ye moko akoyoka. Mais soki akoyoka te yangani na kati. Nazale eloko ona oti kosala autrement lisusu te. Nasi na sali, nasi na lobby. Donc, etikali shiko na maboko na ye moko a décidé oyo a monike akoti kosala. Merci beaucoup. En tout cas, permettez-moi surtout de vous dire bye, bye, bye et à la prochaine. Ciao.